Bonjour la famille, bonsoir peuple congolais, bonjour partout où vous êtes dans le monde. Ici c'est votre ami Simanen Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme. On est trop propre comme d'hab, mais il ne se fatigue pas à nous salir. Problème t'es, Nzamba Mona Bango. J'espère qu'il y a ces qui nous en a Paris. Quand on promis, on doit quand même réaliser. Je vous ai promis, moi je suis là. Parce qu'on a combien à Paris. On a combien depuis le bien à 22h. Charles de Gaulle, l'homme est là. Mais bande ronanga, na yaka à Paris. Mais cette fois-ci, na à Paris, na bombe la binoté, le moto ya batu na kuti na Paris, Europe mobimba, na tambolaka, na tambola ba poto. Mais poto na monique batu baza ebele le roi Paris awa, ezate. Et c'est le bec en tant que noko, et la kiti na habité. Nabi maintenant le moi mouké na kene na tata na nanu, ba coin oyo, ezala ba coin vraiment solo belé. Na komi na Saint-Denis, bandeko moyibi ezala mboka oyo bazo yiba yo ozo tambola ozo chapeau na mutu na ndenge chapeau ko longwa yo owe bazo soka keno chapeau se kendaki moyibi pro max miyibi tout ya kisasa boko sa biso ke boyiba awa bako yiba yo ozo yiba teke bayibi nga ndenge yo mozo mituna ke eloko na ngeke ndenge nini pourquoi parce que batu baza ebele na ozala ebele wana batu ebele bana ba vie ils sont misérables qu'on peut dire parce que ici vraiment en réalité les gens souffrent on doit souffrir dans Paris la plupart des gens au moins on est dans Saint-Denis wana ba jeune ba tela ba cigarette moko ba 50 centimes tout ça. Des fois, je n'ai pas dit boye. Toi, à Paris, toi, tu habites. En tant que jeune maître, il faut comprendre dans son bande commun pourquoi Bazan va vivre. Moussa Binanga a sali 17 ans sans papier. Moussa Binanga depuis hier à la Libanda. Moussa Binanga vivre misérable au Saranaté. La tout dit pourquoi. N'a pas comprendre que quand on est au Lubana Binoké. Quand on est à Porto, il faut s'intégrer. La plupart d'Africains, parce que Paris, Afrique, Mobimba, on est au Sénégal, à Gambie, à Congo, à Mali, au Sénégal. Rêve dans tout, il y a Africains. À mon avis, dans le comment à comprendre que la réalité comme Moussoussou. Et aussi le soir, ça va continuer avec Moïbi. Si vous avez un élève qui a kasaka mutu tout na poto, et ça qui est tant que ça ma et quand on a record na yo. T'as comme il y a mukanda eh. T'as peut-être gagné solongo. Mais pas de kolanga. Et le ko suko na ngala ko na Paris on a moni pena awa et ça linga vrai passi. Et ça qui bande wa Paris et belé ba moins sérieux. C'est-à-dire awa kokeli kati ote noko na noko na tata mwasi makuluti momaleki ote yaya kendaza na ndako ya na bakolali sayo libanda awa paria obenga mutuna 10h kendeko na noko ma Paris na 13h obengi na 11h ayambio obengi na 12h ayambio obengi na 12h10 azo yambayo 20 30. Et comment on a 59 ou téléphone fermé. Donc, quand le téléphone, tellement de kitty, mimi na chapelle. Son outil à côté on a la chapelle. Soit gens qui volent, soit Roissy, soit par exemple on va répondre belé. Même na Charles de Gaulle côté na quitté la guide. Tant qu'on a un téléphone, il y a les athées, on a la connaissance. Quand tu peux aucune chose qu'on a la souris, il y a le sous. Regarde donc Moïbi, na Moïbi. Moutala sur l'anda qu'on a yo lali au ticket, il y a le sous. Au ticket, moi pour témoigner, il y a le sous. Il y a longtemps en Afrique.
aujourd'hui à Paris bandeko pour s'arrêter ah ouais ça qui n'a eu soko sali kaka erreur okolela nazoloba mpo na te ya bino bandeko na nga bocomprendre ni po tozotambola pour l'instant naza nanu awa moi quelques jours après nakoya na Canada bandeko na nga ya Canada nazoya déjà je pense le mois de mai to juin soki nazonga congé lisusu po bientôt nazonga nanga boulot nasala bamisala na nga po yango mosala yake mo babillé belé parce que sans boulot talaka ma trop bandeko na nga à part sikoyo wana soko tie sport na yo ke ozoya poto koya poto te pa tata mwasi koya poto te pa mama leki kontena na yo moko po awa ba réalité eza wana ebisi bino bandeko na nga batu baza na aventure moko ya suka mokili na Paris oyo ozofunga bino makambo ndenge ezotambola par après nalali nalamuki lelo nalamuka da presque ba 3 heures et quelques na ye na ponge silinga mais eloko siko salinga bien na Paris awa ba jeune baza ba courageux Europe mobimba ndeko yaka na Europe mobimba na monité pays oyo baza ba courageux koleka Paris ngamba lobi yango parce que na tambola na ba poto comment il est ici oyo moto somi voiture na ye atie voiture na ye wana soko ye ndeko yaka moi soko ye opesi ye moyennant quelque chose omati na voiture na ye kaka ngona wana bandeko bauti bokika na voiture wana kuna akiti wana bis omoni bis wana ozomona kuna bis wana mpe ezali soko opesi mbongo bavanture na bis wana batambwisi yo boye partout nde ozwa batotala parce que bato ebele soki baye Paris basukaka kuna na likolo kuna bakangi bafoto bazoma Tour Eiffel mais biso foto esebino nde nini na ngai je vais vous montrer comment les parents ont allé. Ah ouais, et ça va. Bon bacha. Nous saluons. On a pour rendre gars pareil en pourquoi. Donc voilà, c'est pour cela que Banderonanga. Et ça il y a pas courageux. Banoko va louer un peu moins trop. Pour les gars Europe Moussousou. Faut dire la vérité. Mais ma bende siko et ça qui est moyibinde leki na Paris bandeko nanga mo mukela kina ngona kabino na bino lelo naski no neni perezo leka naski no benani perango zali yango wana ke tango zo ya poto coach espoir te ke tata mosa zali ndeko moko masango te bana zali toni donc yaka déjà yo moko j'espère que soko ye oza décider zo hôtel na yo zana mbongo na yo côté sport te pas ya mutu et puis na moni bando rebelle bazana moi esprit que aux en Afrique bolungo senga bota poto mbongo trop awa na poto awa lo moto mbongo ya tala boule mukua là awa mbongo la pasi dans ce qui ne doit tindeli ata 20 €, attirez-le 30 €, attirez-le 50 €. Beta ma bogo CP là. Ça parle plus trop. Ici c'est votre ami Simanen Shindikana, le jeune maître.